Bonsoir les sous-souverains Bassi Mibali. Bonsoir. Zambe apambola bino na bisika bouti na ndenge bo disposer tango pona koyingela na sikola na kombo ya libota pona koyeba na koyebisa bino ba dérouler ya programme ya ndenge tozali na yango soki nzambe abateli biso soki nzambe na bomoi abateli biso na poso oyo tozali kobanda eke ndeko na biso mimi na ngolu ya nzambe akoyeba na kozala rapatrie awa na France ebongo soki esepelisi nzambe ayebi pour permettre que likambo wana esalama na début ya semaine prochaine et que samedi ekozala probable que enterrement eyeba na kosala na bongo tokozela penza mama na likambo tango ekosala mabongo ayingeli awa mpona kobongisa ndenge nyonso ekosalama mpona mokolo na samedi na bongo tomoni bolingo na bino nyonso basi mibali bilombe bipai bouti banda likambo etelemelaki biso mokolo na mardi namoni bato kotelema botiki bandako na bino baorganisation na bino koyingela na esika oyo nzambe apambola bino mais yango totie pause moko mpona mokolo na lobi ezali dimanche mpe mokolo na lundi tozali na pause tokoyeba na kokutana awa soki nzambe abateli biso mokolo na mardi nde tokozala lisusu awa wana esika oyo mpona toyeba na kolimbola na likambo etali baorganisation ndenge ekoyebana kozala soki esepelisi nzambe mokolo na mardi nde tokobeta sete toloba soki ekozala mercredi to jeudi nde akoyebana koyingela na esika oyo bongo tokobungisa ndenge nini tokoyebana kosala na bayo basalaka koyeba deja kobungisa na bisika oyo kosalaka kobungisa penza mokolo na samedi ekozala bongo mokolo ya monene na bongo esika oyo ezali penza monene te tozali na makanisi kilikili na moto mais soki esepelisi nzambe mokolo na vendredi tokobongisa esika penza elongo bani ya monene mpona toyingela biso banso na esika wana toyeba na kopesa ye penza ete bahommage oyo ezali digne ya kombo na ye tokoyemba tokosanzola nzambe mpe basali na nzambe bakotelema mpona koteya na ndenge elongo bani na yango nzambe abatela biso ekozala soki penza ekozala penza na ndenge makanisi ekozala penza baakompagne biso na ndenge ezali tolingi ke esika yango ezala mokolo tozwi mpona vendredi mpe kaka na esika yango ezala mpona mokolo ya samedi vendredi pardon mpe ezala esika ya kaka wana ya samedi après enterrement toyingeli na esika wana ti butu ntongo etalani ya dimanche baye oyo bakozwa makasi bakei mpe bakei kopema wana nde ezalaki mama na likambo oyo tolingaki kokabola na bino na butu na lelo nzambe na bomoi abatela moko na moko boye balamu mpe Imagine quand vous allez pour 20 ans, 30 ans.
eza mawa ya koperdre mutu ya munene lokola Mimi Chikeva. Donc biso tunde toye awa na miniti oyo toye mpona kokabola mawa na famille Chikeva. En tout cas, esali biso pasi avec Edino Image yango nde tovandi awa toye awa tokabola mawa wana biso nyonso. Sur la famille, c'est pas que tokutanaka na ere ya bisengo, tokutanaka mpe na ere ya mawa. Yango eza ntango ya mawa toye awa tocompatir mwa mawa wana ensemble avec la famille Chikeva. Donc tout le monde est là, Paris Mobimba Bazawa, Bazolela, Mimi Chikeva qui a tiki biso, les hommes passent dans mon thème. Mais dans l'ensemble, la vie continue. Voilà quoi. Na makasi ya Edino Image ya monde tukutani tufandi omona salle eza inondé batu nyonso bazawa. Donc on partage le malheur ensemble. On est ensemble, aimons-nous vivants. Edino Image, merci à tous. À suivre. Bonsoir bandeko na biso ya RDC. Vraiment merci beaucoup ndenge tozotonda awa. Mimi azaine maman gentil, maman ko seka seka. Likamula mutu te. Nzamba bengi epoza mzela biso nyonso to ana mawa. Vraiment to ana mawa Paris en tout cas ça na day. Qui ça ko occupé mais Paris en tout cas to ana day. Mais nzamba batela mulimone azala bien. Biso bande kwa tiki na mukili peto za bien. Nzamba batela molimo na ye. Totika nde bilobalo bana TikTok. Merci beaucoup. Edino Image, toi n'a pas suivi mawa parce que na poto tokoki kolelisa baninga ebele bazokende toza na pasi makasi mpona koperde eloko makasi baoba ya monene lokwa Mimi Chikeva akwa kotika biso eza pasi mpe mawa mwana malamu antuka toza na eloko tokoloba mwana moko apesaka biso tu bayaya respect ndenge tozali ya bamere eve bamere Jackie Watunda bapolina Mondeke bamere Madova bamere Germaine toye pamba te toye topartage douleur ya famille na ye na biso bandeko nde bayana apema na kimi epe akei tozozela nzoto na ye ezozonga na poto esika bana nde bazali bongo topartage mpasi wana na famille na ye apesaka baoyo ya biso su bakenda apesaka kungo te toyebi kufa ndenge yalaka te biso tutokeka nzela wana merci mingi Edino eza pasi ndenge mwana epa na nga aza mwana Mimi akei eza pasi donc naza likambo koloba mingi te atiki biso ndenge bao nyonso batiki biso mais esala eloko te nzambe ye moko ayebi molimo nekende na kopema mpe ezalaka nzela ya biso nyonso tu vraiment naza na mingi ya koloba te eza ngai Jackie Watunda mama na ye. En tout cas, vraiment il y a pas mingi ko to komi ka boye tango nyuso ko makuta na kana passe vraiment aimons-nous vivants to lingana bandeko to lingana merci apema ni ekinanga iwe zanzela munyonso Mimi kende kopema na pe ko bako seka zola biso de kotali yo kende kopema na pe bana ona mawa bamesana koseka kati bembe kende kopemba la penda kabate la yo ndenge na biso bobota gentil o makata ya moko respecté neto ya to kolelo pena na mawa ton âme se repose en paix. Merci. Vraiment alobi tolela na bao baza kolela
nde tozolela awa pasi na motema ya kosakana te maloba kutu ezozanga ngai moma oyo eza moma oyo moye naloba ebele eza te tozelaka akor ezoya. Merci. Edino image. Oh, boyoka Edino image, yo na solo pas Edino image. Ça fait 10 ans na Edino te. Oh, bela bandaki ma ya ba caméra na mikili. Edino image. Oh, soki 25 à 30 ans, 25 à 30 ans. Edino image sala makambo na mboko yewe na kata matanga ya Mimi Chikeva. Awa to na matanga Mimi Chikeva. Beza to na mawa makasi to bungisi pena petite sœur oyo moi moko avec moi la boboto moi la malamu asolola bien donc là oyo grand frère nanga BG Bilao asala tout abengisi a partir qui amemai na poto penga na Mimi Chikeva ekutana ne pas ya BG Bilao to la ne penda moko et pas BG Bilao pas grand frère nanga propre BG Bilao donc nous allons mawa on va mettre Georges Bazala Georges Chikeva Bazawa penda bola mimi aki nango ezaki belé makasi na ndimaki lelo mimi ako kende parce que ba biso yo to ko eli ku toleki na ba coma to koti hôpital ba 5 mois na coma mais to bimi mais comment mimi ako kende boule et ça la passe ya mutu e pona kolela ya to se belé ba reza ko ningana kwa sana likama mutu te mambo boto ata siliki muke akanga kanda te ya ko penza to na makasi tozo lela e penza wa to za pena e belé to pareza ko ningana la minute au salisi fête aux abattus sur un concert bah pour regarder pour et là toi Mimi Chikeva donc vous faites les pendas l'équipe moko ya makasi au penaki agineti donc mais bien le bani au pena mwana ya BG Bilao so ko ya BG Bilao to mwana ya BG Bilao pena ok donc aller là tonton na ele ta kufa mais le lomu ya ke ni doit la passe makasi na ozawa oyo grand frère Mimi camionnette mbola descendant Simo Kimbangu nazo passer message tozo bela na ko tandenge na ndenge et dit non merci beaucoup pele dit non ya binde ozaki na Mimi ozana passe nini nzambe to ala ba tuna na wa na ba fifi jana na ba fifi tuna na ozana ba mwa donc ya ko tonda ya ko yinda donc otiki no so pa nzambe Mimi donc c'est la corona ya ko le laisse bele potoza et bele en c'est la corona wani koma wa donc to le lenga bala dit non merci beaucoup tous ensemble dit le match juste mes condoléances à la sœur famille Mimi Chikeva nzambe azwa molimo na ye na kimia et ça la pasi wana la famille benda la ndeko to perdre ye mais bana batikali famille tikali la vie continue merci à se reposer na kimia merci.
na ngala comprendre nini Pardon. Le dimanche. Ouais, bonjour. Hein. Bienvenue sur Edino Image. Les amis, quoi, bino mon sango Aziza ABC. Donc les loso toza wa ko kabula mawa na bandeko oya tanti Mimi Tikeva. Donc azaki tante moko azaki bien pour na biso pona nga za tontine aza yaya. Donc yango moni na longweti province na ye awa juste eza ke so toya eza pona ba bien fait na ye azaki mutu moko ebe ko partager na batu aliaka na batu alinga komona mutu azala na pasité asungaka vraiment za tontine asali belé na batu surtout côté musique a travaillé trop quartier latin et pas ouais à la maison mère et puis na F victime il y a papa Nabiso Fali Poupa. En tout cas mes sincères condoléances à tous les warriors donc boz à la makasi boz a vraiment makasi parce que c'est facilité à perdre des soldats na kombo Mimi Tikeva. Donc mamie va un peu. Nous ne t'oublierons jamais. Donc, aux amoureux Manabiso, Nzambe apesa okimia. Merci beaucoup. Et puis, dans le Baka Keno, na Zozo, soyez forte, ma belle. Soyez forte à toutes les familles Tikeva. Bah, sincères condoléances. Et na Paris Mobimba, bah, sincères condoléances Nabino. Merci beaucoup. Milaini na sala na berso ya mama Ela kelengi kole kabameta nyonso nga na lala Mama soki ozalaki kaka na bomoi Ngala nasengi ozongisanga susu wana Jamolingaki nga na lela yo seka Jamolingaki olalanga na lamuka Jamolingaki ata ngungi atungisanga Soki na bele ozalaki kota na tongosa Banda yo kende na koma malere Récompense na yo nakopesa na nyango Ata na leli na nyakodolo tenga Yango na yembeli ya nzembo yo Mimi Tikeva petite sœur atiki biso vraiment na mawa atiki biso témoignage Mimi Tikeva azalaki petite sœur na ngai tozala kozala na ye mingi azalaki na eloko tozokabola na bajakarta partout na basale na ye ndenge azalaki koorganize basoirée na ye tozala kozala na ye trop vraiment elle était vraiment fille moko bien en plus mwana lemba kolemba ezali bakartier na biso oyo tant tozala na bana mike tozali kokende trop take bagarçon tindika batindika Pokabo batindika Loa Sepongo tindika Inono tindika $1 mais na poto pourquoi ça ozala bachuchu lwambo mingi vraiment azalaki petit sœur nanga yango tofandi awa ti batongo toa libanda na mopepo oyo donc epai azali Nzambe ayamba ye na boboto apema na kimia vraiment Nzambe azala na ye yango tofandi kaka awa biso nyonso toza na mawa mingi mpona Mimi Tikeva mwana malamu merci
Oui, bonsoir à tout le monde, à toute la famille Yabana Lemba, que ce soit Nabao Bazan à Paris, Nabao Bazan à Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Nabao Bazan à Kin. Message Ezaka Nzela Oyo Nzambe aponela biso na tango asuka ezali nzela ya biso nyonso. Pona petite sœur na biso Mimi Chikeva, grande sœur ya bamisusu, maman leki ya mwasi, cousine, tante ya batu nyonso tu na ba relation nyonso oyo azalaki na yango. En tout cas, tous on sera maton de pa ya kolo. Alors minga olobezate pasika na motema. Mais eloko moko kaka ngai Jeff apalata mbembe na kokoloba. Ezali kaka to milengelaka malamu to salaka na ba relation bien. To zalaka humble. Toti kaka orgueil, toi kaka rosololaka bien na ba ndeko nyonso. Soki petite sœur Mimi Chikeva aebaki kosola na batu tende batu balinga batonda boyete na salle ya Mimi Lita awa na Courneuve. Donc ça les a plein à craquer. Vraiment soki na kolo bakaka eloko mo pona Mimi, en tout cas c'était une fille, une femme courageuse. Donc à minga olobezate montunyo surtout ça na ba qualité na ba défaut, mais nga na olobelela kaka côté courage naé, c'était une fille courageuse. Vraiment kolo azwara lokumu to zongsika matonde pa ya kolo. Mes condoléances à toute la famille biologique, na ba maman Adèle, ba maître Georges Chikeva, ba ngonyo surtout. Topesi bango kaka ba courage, famille na mobimba. Topesi bango ba courage mingi. Edine hommage na mi on le batté. Ozolanga na mi on le batté. Mais je remercie bana Panama, bana Paris de ba manifester ya Rosana na matanga Michikeva. Obrana Michikeva appelé ser au mututu avec la respect qui est. Obrana merci. Bonjour l'Éternel. Donc son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le chef de famille par force, mais c'est le licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA. Naïe Penza ko présenter mes très sincères condoléances dans la famille. Il y a notre sœur, une grande dame. Alors, bonjour, monsieur les grands journalistes, Edino Image. Vraiment, Toyeko s'est présenté vraiment pour la grande sœur Nabiso Nekonabiso, Oyo Tomesana Inaye, malgré tout, Bandungu, et Zalaki Nanga, souvenir Nazana Roponaye, mais Toyeko soutenir vraiment la concerne à la communauté Nabiso, Nyonso Oya Média, Naba artiste musicien, Bola Nara présent Falite, Mimi Azaïpe Naba orchestre Belé, O Alekaki, donc Biso Nyonso Tozala, Bato maison mère, Bato Avien Nara Jide Piana, Petit Nara Nyonso Pe Bima Tikabozala, vraiment Naeko remercier mes condoléances de la part Nangaï, il a ratanzon au pied télé et à la prochaine occasion, j'espère. Merci. Message ça, on a perdu l'une de notre Mimi Chikeva. C'était une amie, la famille. En tout cas, la douleur est forte. Problème, Dieu donne et Dieu répond.
toza mpe na eloko koloba te ezwi biso tozolela mai ya miso kaka toza eloko koloba te nzambe mo moto ayebi abatelaka bana apesa bango ka makasi apres nyonso eleka awa elekaka na kimia nzambe azala ebandeli mpe azala suka toza na eloko mosu ya koloba te la mort eza vêtement motu nyonso akolata yango. Merci beaucoup Dino Image, merci. Ouais, vraiment toi na minga koloba te toyele matanga ya Mimi Chikeva mpona kolela ye donc toyokabula mawa na famille quoi ekoyeli bango na famille ekoyeli mpe biso donc balobi ke lela na bato baolela yango toyokabula mpo azalaki fi moko ya kati motema malamu donc bato banopesa respect mpo banobenga ye mama présidente mpo bayeba ye ntina donc esali biso mpasi tobungisi moto ya monene quoi donc nzambe azwa lokumu ya makambo nzambe na bana na ye donc nana mingi akoloba te donc merci mais totikana mawa Paris toolelaka toujours Mimi Chikeva. Merci. Oui, bonsoir. Tozara na matanga ndeko na biso Mimi Chikeva eko kabola na ba famille soto na kati ya Paris. Ndeko na biso Mimi tovandaka na Paris. On a profité pour souhaiter mes condoléances na famille ya Mimi Chikeva Mobimba, famille biologique na baninga na biso nyonso bana lemba bana Paris. On est ensemble, que son âme repose en paix, vraiment, ça fait mal, c'est triste. Et là, on a le bagarre à mes condoléances à toutes les familles Mimi Chikeva et puis la famille Malabana. Nous avons fait ça à Makasi pour les Anzela Nabiso Nyos. Message à l'artiste congolais, Bolé la serre Nabiso. Bolé la serre Nabiso à Sungaki. Moussala Père musique 3 ça qui Nabiso bien donc c'est ça quoi. Donc mes condoléances. La famille Mobimba et puis Bana Lemba donc tous les Mimi. Donc Ngazala qui était dans autre triche mais na Sagimbango. Mais en tout cas merci Dino na assistance. Donc c'est ça quoi. Donc en tout cas Dino merci na présence au Tigarabi sauté. Et puis c'est ça quoi. Mes condoléances à la famille. Merci. Oui, alors bonsoir à tous. Je sais bien qu'on a pas bonsoir, mais bonjour. Et voilà, donc on a matin l'ami tchèque. Voilà quoi. Surtout un bateau, ça la femme forte. Mi tchèque boebi. Tout est belé. Mi tchèque na mukanda. Moi je vis ça quoi. Voilà pamba. On a solo que Falinde Mboko mercredi. Mi tchèque à Mboko, c'est-à-dire que c'est Falinde qui contrôle, qui décide. Voilà. Babi kabala ma commission. Tout le to bina mona kebo tana zonga eteko ça ma. To boba hypocrite ça. Quand on bine, tu vois pas hypocrite, voilà, c'est ça. Karine Voloko, ciao. Moi, au bouger ça trop serré.
Maya bateke yonde yoza motel ya pana. Abo ayo film. Ayu. Mwana bebe za benda ki grave. Mas o Lenza vai filmar, vai filmar. Mas o Tama querendo ele, não quando ele meteu aquele meio, tu não Yunani. A responsável que estava aquele meio, mas tu Yunani, o que vai filmar. Monia, o Lenza vai filmar. Nós quando nós, não é coto. Não é coto, se foi na koto na filme boya ya za koto na mo ni na ko la bo asaka na yo timo ka motera ya asaka na yo ba ba de na na ko te be na na bo ana bo Onye siri eti ma e kufera mwa o ma ya ma ka muna yi Après, c'est normal, c'est normal. Oh, capita. Ça va.
Bonsoir les sous-souvendeko basi mibali bonsoir nzambe apambola bino na bisika bouti na ndenge bodispose ntango mpona koyingela na esiko
Yadjou Yadjou Possible. Omi ke mi se no ko mi se ke ngule a terrain. Ye ka so chanali, ye ka so chanali. Nzembo na ye na titre de suja. Ye ba bemi pe ka ko benga. Aka ko pesete. Mama kumbela, cheke kumbela, mokili, kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokili, trésor de la presse, trésor ma cour, kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokili, kumbela.